tozali un entretien avec le président Gabriel Mokia, moko ya ba héros oyo bauti kokwesa miri ya palais du peuple kuna tozwa ye nanu toyoka ye eza na président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia. Président Gabriel Mokia, calamité tout le soir. Président Gabriel Mokia. Bonsoir, Président Gabriel. Boni mon mboka, boni binokuna. Aujourd'hui, na mon président, Sangoni, félicitations à Moussala Mounene Baoutou Kosala, na parlé du peuple. Bati basé la noix en direct qui a Angleterre, Awa, aux la Sentinelle TV, yem sabiso na no, l'homme les gars qui boni na parlé du peuple. Alors, à 5 ou 4 000 militaires naïfs à étrangers, en fait, à ma tante, aujourd'hui, Koudoura, il faut tout va mis sur 2000 à ma grenade de lacrymogène. Bon. Donc, gagner quand même, ma voté loité. Parce que, ma dit qu'on compte aller la coupe, on va pas payer. On a tout ok. Si on est total, stratégie, l'ennemi, il faut la mobiliser. On va sécuriser partout. Ok, mwana mboka, félicitations à Moussala Mounene Bozo Sala biso à la diaspora. Oyebi ndenge tosololaka bando ozali na prison, tozali toujours en contact. Malgré toza na bato bakoteli biso ya banguna, mais tozotemisa population mpo na makambo wana ezala. Parce que tomoni ete mutu wana Rwandais azolinga kosala neti kosala oyo babengaka coup d'état constitutionnel bino bokosala sikoyo ndeni puisque ye aza na baarmée aza na nyonso puis namonaki mobilisation ezalaki vraimen makasi te sikoyo kopesa biso mona secret na bino te mais yebisa biso système nini bokotravaille pour epo bobuka veru wana. Nenge kosuka yesu bakaka na ake François Hollande ndenge apuye ke chef d'État botikala bobetaka bato masasi bakoya kokanga ye bakende na ye bolandi discours na ye tolandi ya alors bino sikoyo topi courage mosusu bon poko lipo na mwana oyo tia kokima sikoyo biso baoyo toza koto na diaspora bosengeli na biso tosala nini apart komobilize population soki toza na posa kotinda mwa mai mwa nguba mpo na bato bawima libanda tosala nango na nzela nini bongo sikoyo tosola na ngai soki bozwi bamoyen botindi bamoyen ndenge botindaka wana ekokoma kaka na komite mpona olunge baveki na banini wana eza bapeti problème likambo te bayebisi biso kuna na kati ya na bango ikotobunda na bango bakokima eza bongo mwana mboka sikoyo okoki kopesa biso mwa kombo ya unité bozalaki nango wana botomoni unité makasi bozalaki nango eza yo na bana mpo bana mboka oyo baza libanda bayeba bakombo na bino mpo pour le moment boza bahero oyo bozokundela bakongole na kombo ya solo wana loba papa bato bazoyoka yo loba posa na bino nyonso tu mokili ezoyoka ezolanda bayeba ke na Congo Kabila dégage namoni bopesi modoze Kabila dégage oyo tozalaki nango na poto ekomi deja na Kinshasa ouais amen abakotisi 45 000 Rwandais na Ituri kuna na Beni bazoboma bato oyo barefuse
Congolais. Ma Congolais a pas 45 000 Mokoni. C'est ça. C'est ça, papa. C'est ça, moi je. Il y a une émission qui a Bobomaka Massao. Il y a toujours Bobomaka. C'est ça. C'est ça. Tu vois, bandeko eza culture na biso te ya solo. Mais tomoni kuna na kati eza na bandeko oyo bazwi ba 100 000 wana. Vraiment concept na bango zolakisa te ke barwandais bazoboma bandeko na biso. Bango ba 100 000 wana bakosanza yango. Bakosanza ba 100 000 wana. Ezikyo. Soki tokuti bango kuna na panel du peuple yeba ndenge tokosala bango. Kitoko. Namoni lisusu sensibilisation ba jeune ya Kinshasa ba se dépasser tout oyo ba bandi liwa ba affronter la police wana ezaki makasi. Bon motivai bango ndeni. Allô? Oh, nasi crédit esili. Zela na charger phono mususu. On a benga na phono. Yango na bisi bino botindaka ba crédit parce que masolo oyo yango ezotinda bato na Kinshasa kuna batelema. Donc bouti kolanda président Gabriel Mokia alobi ete na makambo ezoleka na Kinshasa bapesi mot d'ordre Kabila dégage ba exiger na gouvernement ba retirer projet na bango ya changer loi électorale na assemblée nationale te bapesi nani occasion te bapesi bango temps balongwa bango nyonso tu balongwa po te bango balingi constitution wana ezala changer te mpe bayiba te. Alors tozo mekaso kobenga na numéro mususu naza na ba crédit awa tobenga po tosilana na président Gabriel oyo azalaki na prison abimi azobundela mboka azali ami personnel bato bakweyaka na proverbe bayebi émission za suivi bato ya politique ya Kinshasa bazobanga émission oyo bandoki mpe badongolo miso awa na Angleterre batelemi mpo bayebi ke mwana mobali oyo proverbe 33 soki asombi likambo atikaka yango te akendaka te na suka mpo azali bongo na nzambe. Alors tomeka lisusu kozwa président Gabriel mpona ba 5 dernières minutes toyebi te soki akozala disponible bango baza na réunion kuna na bandeko mosusu ya nini. Ok, nasalaki erreur natie nakanisi nazobenga na Angleterre natie poste natie nini préfixe ya Angleterre olie natia préfixe à Kinshasa. Donc, nazozongela sous président Gabriel 00243, on a attaqué 0044 9 4 fois 40 480. Ok. Na relancé sous machine. Tozwa papa nabiso Gabriel moko ya bero o baso bunda na Congo. Yo oyo ko soutenir tindela biso ka balaika benga po tozwa bato baza na Congo bayoka biso tozozwa ye susu tozozwa sous président contribution na bino crédit et puis yebi kambe konoza na Kinshasa abima libanda abangelo moko te alo président ekatanaki na yebi te soko za na masolo asuka po bana mboka baolanda yo. Ouais. En tout cas, moi, en tout cas, merci mingi nzamba pambola yo, na kotia numéro na yo ba Congolais ba benga monde entier ba soutenir bino. Oza na losambo ya biso ba pasteur ya diaspora ba oyo ba ndumelaka Yesu pe bazali po na libération ya Congo. Bokende bo libérer Congo na kombo na Yesu, Congolais bika azala bien parce que tokoti na 49e année eza année ya jubilé. Merci mon président, na kobengo malasima. Courage pour tous ensemble. Merci. Ok. Bon, tu kolanda, mot d'ordre Zali, attaque sur l'attaque. Numéro ya président Gabriel Mokia na rotia na se awa. Problème na ngate pour que ça ngambongo. Mbongo batwazo zo Zali, biso toza na groupe ya crise. Na megana kozwa susu passer Nzubila.
apesanga bacompte rendu kuna soki bato mosusu bazotia deja mbongo mpo makambo nyonso to eza pase nsubila biso tozala aza chargé ya sensibilisation ye aza chargé ya kozwa mbongo bopesa mbongo te epai ya un collabo ongoma o groupe na ye ce sont des collabo bauti komela mama na biso signature mbongo dossier wana naza nango na maboko bazali bato akopesa confiance te bopesa mbongo epai ya paster nzubila mpe mbongo wana ekokoma na Congo. Donc ifo boyeba bango ke bangoma na groupe na ye na bapaster wana tu baya bakolabo batolo bazwi mbongo ya kabila baza contre bacongolais. Biso tozobunda mpo na mboka bomoni toza na link na bapoliticien ya Congo eza ndenge wana nazobenga paster nzubila nayebi te soki na kozwa ye mpo apesa biso contre yango. Alors moto na nzambe oza na solo awa ndireke mpo toutosolola na camarade Gabriel Moki ya kuna alobi le 19 bazokende buka palais du peuple me bazosenga soutien mwa mai bazosenga mpe bandeko na biso bato na libanda nayebi te ye moto oza charge ya kozwa mbongo mwa bato babengaki d'information nini oza nango. Information ezaki bakongolais bazopesa participation na bango bande mosusu babenganga lelo bayebisinga te bazokenda banko kotia bambongo biso senga bakongolais baparticipe na 1 pound bato bazopesa ba 50 pound. Merci. ezomonana ke bakongolais baza na posa kodelive mboka na bango alors naza koreitire engagement na ngai ke bandeko nyonso bazoyoka biso sikoyo bazwa nimero bapenga komisa pake tokotia bacontact ya banke na biso na écran te basala topikile bango bacontact baleka po tosoutenir parce que je vais pas là déterminer kotika na pouvoir alors lokola bamotia bafayolo bapolisi baza sur place elemi biso foto apungi bango na bamai na bambongo nde tolobaki lobi yango toza koannonce kake bakongolo bazoyoka biso banka nouvelle oyo babenga biso mpona tocontribue totina bambongo wana nyonso baprésident moki ya place bazali na baparole biso toza mobilise je pense que na fin ya semaine awa tokotingela bango mbongo deja bandeko bapesi kwa likambo te sikoyo na komite na biso ya crise tokutana mokoloni mpo tosala mpe mwa réunion na biso ya crise parce que ndenge tozalaki basambala batie distraction na télévision na bavideo et pourtant biso tozobela makambo mboka bato balanda bavideo ya distraction te balanda kote oyo tozoluka kolibere mboka nayebi te soki ozala likambo koloba mwana mboka. réunion ya comité de crise oyo tosali tokoloba bango na média te parce que toyebi ke batageur mpe bazolanda biso na bete bataki moto ya batageur bazoka na ngai kebino bokatinga nde kolibere kongo tokotikala attentant nayesi bango avec l'appui du peuple nde tozosangana toyebi ke koinfiltre biso me na mokili toza nango toyebi ke nzambe akosunga biso 2016 bokokisa yango te. Merci moto na nzambe tokobengana kaka mpona tofixe nde tokokutana. Merci pour l'intervention na yo nakomi na suka ezalaki breaking news ya lelo. Alors toza na ndekologie awa na Manchester ndeko na biso James Kelokelo 007 aza kolela ndeko na ye awuti kokufa na Afrique du Sud matanga ezepa na ye na résidence na ye na open show bana Manchester nyonso tu baza kolela ensemble na James Kelokelo mpe balobi basepeli te na comportement ya Congo 10 oyo etrahi Manchester te topromettre bino ke ezokanga makala mingi te bana ya Israel na koboya koyoka Moïse batikalaki lisusu esclave na Égypte 40 ans. Proverbe 30-30 Pasteur Nzubila, Pasteur Chabani, Pasteur Wila bazali bagroupe ya Moïse oyo bayi kolibere bino na groupe ya bakolabo na groupe ya bescro na groupe ya basimba soloka basimba kisi. Alors biso tozosenga bosoutenir biso po biso toza en contact na bapoliticien na Kinshasa mbongo bokopesa epa Pasteur Nzubila tokopesa bino bakonte na mbingi ndenge ekoma na Kinshasa mpe tokobenga bato ya Kinshasa bakondimaki bazwaki mbongo mutu moko atia bino na distraction te video moko ezangi ntina te nayebi ke Salomon Proverbe 30 aza star azoteka bato tu baya na posa mpo video netala mafata na kombo na nga me naza en bonne santé nazali inquiété te parce que mutu moko akoko inquiété nga te. D'ailleurs dossier ya mama na biso signature eza na maboko ya la police baoyo bayibi mbongo ne 6000 kanani mpe na police aotia bango maboko parce que ngai nazokendela bacongolais nafingaka ta mwasi moko te pourtant na protégeaka bamama soki ezalaki bongo me mama signature aye lisusu epa na nga te mpo kolela ndenge groupe ya bescro baeskoke ye ezalaki breaking news to libere Congo le 19